Ah, ekirindika. Bon, semblait que les salangai fona loba vérité. Et loko zo salangai pona bokabwani ya ekirindika. Bandeko, ba téléspectateurs, ba chinois, ba zozo. Makambo na zoloba ekirindika ndenge eza ya kopanzana boye. Vraiment nazoloba ngo au sérieux. Na ndenge epanzani boye. Bolandanga attentivement. Nazali sincère na bino. Nazali pe sincère na ngai moko. Papa Robo. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando. Naba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ekirindika. En tout cas, eza pasi. Nazana pasi bandeko. Ndenge ekirindika ezali ya kokabwana. Ouais. Ezo salanga pasi. Bango, il fallait balongola nde grâce temo. Balongola grâce temo. Balongoli Fivette Mayemba. Ekirindika il fallait zala na yango. Ekirindika ezali ekiri moko. Ebongi ezala vraiment. En tout cas, naïba misu bogoloba. Ekiri oyo. Elobaka mabe pona Karine Mokonzi. Efingaka Karine Mokonzi. Yozoloba ifalezala. Oui. Parce que ne kirindika. Soki natali Carmen Odia. Marika Mania. Laura Chou. Batumisa Touana. Moura ye. Falongwape. Nazala clair. Malika Mania, Laura Chou, Carmen Odia, Obakisi, Nabakalonji soki banani wana, Yabasi. Pone kirindika, ezaka kaba o wana boyebite, mi bale mususu, Yabasi bazalaka wana, tumona kabango penzate, soki Nora Kalonji, oui, bazali. Baza batumoko, batakaka pe Karine, balobaka. Mais ce qui totali bango bien, ba dépassa qui ba bordir na ba dernier mi-temps oyo. Mais normalement, ba dépassa ka penza te, ba kontrolaka makasi. Na lobi teke, tang ba lobaka mabe na Karine, to ba mission ba lobaka, e swaka pe batute, e swaka. Yango wana tina y internet. Ngape Papa Robo maloba na lobaka, e swaka. Yango wana ezali internet. Yango wana eza rando. Parce que na kati ya la Chine, na kati ya internet, na kati ya YouTube, lokola Karine Mokonzi. Ye moko azali mama YouTube. Azali mama internet. Karine Mokonzi azana besoin teke. Na kati ya internet, kaka ba saint bazala. Azate na posa kaka ba oyo. Balobaka bien po na ye bazala. Ba wana mususu bazala éliminé. Bazongela koteka nguba. Bazanga ba relation. Karina souhaitaka ngo te. Aza même pas na posa nango. Aza contre ngo. Makambo nga nazoloba. Tout d'abord yemoko. La baronne mama YouTube aza nango d'accord. Aza nango d'accord alobi Papa Robo. Ngai pe bisika nazali na yokeli bango mawa ndenge bapanzani. Karine Mokonzi yekutu azomona efale bazala kaka ndenge bazalaki. Na ba Grace Temo, na ba Moura, na ba Fivette Mayemba. Mais Karine Mokonzi yo poza ki malamu eleki makasi.
bon oza mama YouTube nga naza papa YouTube te ni koko YouTube robo YouTube kutu longolango alors ngai pa na ngai naza na mawa ndenge epanzani en morceau pa na nga na kolinga Carmen Odia azala toujours le kwa si basangani na Marika Mania na Lorachou na Nora Kalonji obakisi susu moko kombo ezate me azala ezosenga bekipe wana ezala janvier pe kote bazali ekipe na bango ezananu mwa kolemba ekipe na bango bakutanaka par hasard baza pe na bakontak ya likolo ya keba ekipe na ye ezali ye na Magali Kongolo na bandeko ya basi mosusu janvier kutu na ndeko ya mwasi mosusu bazosala na ye bemission na Kinshasa Monde ou bien na Congo Monde TV en tout cas bango basi bakangami Magali Payaka maintenant neti akangami te bon kuna entre parenthèses de toutes les façons janvier ayebi kosala ba carrière en solo yemoko côté kuna pe ne kirindika Carmen Odia ayebi kosala carrière en solo alors ebongi bazala parce que ndenge bakabwani boy vraiment moi bobilengi bon ata batagaka Karine ata basalaka makambo basalaka mais epesaka pe kanda mena bilengi bilengi oui bandeko nayebi bongoloba moto azoswanisa soki bozali bavoisin na motu moto akoswanisa bino ele bilengi ekozala ndenge mais non bandeko botuna bamama na bino ata bino moko ntango bato mosusu na classe bana classe wana boyokanaka te na baoyo soki bobundaka na bino te ezalaka babiloko moko boya mike ere moko mpe esalaka pasi ere moko epesaka kanda neti bobunda ere moko mpe botie mabele me bobundi te eske epesaka mpe mwa bilengi te epesaka mwa bilengi oui etambolaka bongo mokili ya bongo meme na kati ya famille eza bongo yango bolobaka ke na kati ya famille makambo ezangaka te bisika bato bazali mais biso na kati ya YouTube oui totiaka makambo kotia eza kutu te ke makambo ezangaka te non biso tolukaka ngo totie neti nga papa robo eske nga nakokotia kimia na kati ya YouTube non nga rando nakotia rando oh rando ezoma pamboli rando ekumbama rando elengi rando sukali au commencement c'était rando na mukola lelo yo rando na mikolo ekoya rando ekozala bandeko ngai na lobelaka rando ngai na puyaka rando te nazalaka mpe contre yango te me nalingaka yango ouais alors siko na kati ekongo kuna ekiri ndika bandeko eza kopesa elengi te bien sûr na minute oyo bazoka douleur moto azopesa elengi oyo apesaka elengi mama YouTube me bango mpe fo topesa bango mwa chance bapesa mwa elengi ndenge wana te bandeko ntango Carmen Odia alakisaki biso sukali ke Karine aza bilengi aza sukali toyebaka ngo me toyebaki yango te ke azalaka goût lokola mirinda grâce à Carmen Odia toyeba quel goût azalaka nango to comprendre sikoyo pourquoi bato mosusu balingaka kotika ye te ata babimaki na Karine par hasard par chance po asalaki veillé ya une année na ndambu asalaki agenaki pendant 3 ans azwi occasion kobima Karine alingi kotika te parce que sukali eleka non ya sukali ya mabe te oyo eleka sukali ya kitoko ya mirinda grâce à Carmen Odia
Peto votango na premier tour kombango. Alors Malika Mania azala na le Kardashian a échoué. Basala to azala kaka na difficulté. Abimi kombo yokani mwa muke me pamba. Et les Kardashians azala kaneti muziki moko raté. Mais équipe indika. Et ça lui fait moi bien nango. Les Kardashians na yebi ke boyebi kombo nango. Parce que équipe nationale ezalaki. Mais équipe indiquée ezali, équipe nationale ezali nango mais fonctionnera ndenge ezalaki te. Alors ekiri ndika toza nango besoin. Ndenge wana te. Ezaleti mazembe. Tango mazembe ekomi siko penza kodondwa. Sikoyo ba bandeko. Ekiri ndika ngezo salanga pasi. Nakanisa bate kirindika bazokanga. Carmen Odia na yebi kokoka carrière en solo. Na moni mikolo yo ozosala bémission yo moko na ndako. Mais ebongi bo sangana na Malika Mania. Bozui Lorachou bien sûr akokaka eloko te. Mais bozui kaka ndenga zalaka wana apesaka pe ambiance. Ata na koseka na ye azoseka kaka. Ata azotyani kaka ba commentaire azojouer atalaku. Le kirindika esimbaka kaka. Abetaka mwa biloko ya wadol nenga betaka na équipe nationale ya ba mwana semi. Bien sûr ya kotanga mwana semi te po ye moko travaillaka pa mwana semi. Na bosane ya travaillaka pa ken bien. Mais bon, et kirindika vraiment nga papa robo na bimisi vérité. Na lingi bozongana. Bolongola kaka grâce temo éliminé. Mora éliminé. Fivette Mayemba éliminé. Bokoko tchai kaka bobo tchai kaka po panza bino mikolo goya. Po soki pe bo éliminé ye mikolo goya o mona bo panza na te. Po ngandenge na zo sangisa bino ezate po bokanga malibela fo bo panza na susu. Bon, bolimbisa ngate eza biloko nga na lingaka rando. Bo tcha Fivette Mayemba oui. Yebo Tchaye, grâce Temo éliminé, Moura éliminé, Fivette Mayemba, Bochaye. Yende mutako panzabina mikolo goya. Neneya, ata bochete agoya. So balinga ye, so galinga goya na ete. Et puis tanga goya, bokobo ya ete. Neneya, leader, yaba pyromane. Neneya, Bira Karine Mokonzi. Neneya, agent quadruple. Neneya, aleki FBI. Bongo côté tolo, 85 000 $. L'homme, l'homme, la femme qui a valé plus de 100 000 $. Kaka na boye, na maseki. Madilove, ndenge ni kuna. Bon, na pesi mbote, na pesi na mwana mbote. Na mutema na mbote. En plus, bonne année, Madilove. Lova. Oyebi kozaka vraiment kitoko, hein? Bandeko ba bolingo. Likambo ya kitoko. Likambo nini? Le 1er février. Ti le 6 février. Toza na forum. Botu nangate soki nini. Ya kitoko. Yo mutolobaka. Kemboka. Seker nyonso. Baokipango na bapaya. Kotoyo. Basino. Kotoyo. Bendi. Kote kuna. Bapakistanais. Alors. Yaka na forum. Le 1er février. Ti le 6 février. 2022. Kuna okoya na compétence na yo okoya koloba po makambo na yo ekokoma paya nani Fati Beton. Tala yo ozoloba papa robo olie yango longoli maske me yo pe yaka na compétence na yo yaka koloba na forum. Le 1er ti le 6, yo pokolia. En plus,
bandeko no tango tokozwa ba secteur wana bakoteka susu lopango te mais soko yete bapaya bazwa toujours na secteur wana bandeko no bakende bwaka ngunda wapi na kanku popoto ekangami. La décentralisation, nous avons passé en revue la cartographie du pays. Il y a plusieurs opportunités d'investissement dans notre pays, dans tous les coins du pays, dans nos entités territoriales décentralisées. Et à Geneva, nous présenterons cela aux investisseurs éventuels de la diaspora du Congo et des amis du Congo qui seront nombreux à ces grands rendez-vous. Et ces assises seront tenues en quelle période exactement? C'est du 1er au 6 février 2022. En tout cas, compétence na yo ezali nécessaire pour na kotonga mboka. Fati beton bango kuna baposa bitambe otamboli na bango oselumuki okwei obukani mokwali soko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi que les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi que les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi que les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.